Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, bandeko, bisika nyoso bozwami na monde. Bonjour nabino, bonsoir nabino, bisika nyoso, nyoso bokotala video oyo, nzambe alola abatela moko na moko. Na bino, bandeko, naye kosala petite video oyo, poto meka kosolola ko analyser kaka ndenge tosalaka na ba situation to ba biloko oyo elekaka na kati ya communauté na biso. Tozalaka wana juste mpona komeka koanalyse na bato oyo bakotala kopesa na baide komeka koanalyse sur situation moko boye oyo ekomelaka biso na communauté na biso congolaise. Voilà bandeko na nga nakoya kolobela lelo lisusu likambo ya pasteur na biso Moïse Mbie oyo police est confirmé biso que banudité oyo nyonso tozomona na YouTube oyo etamboli janvier mobimba outi kosila ya deuxième jour lelo eza le 2 février. Donc ba vidéo tomoni circulé na kati ya média ya communauté na biso ezalaki na téléphone ya pasteur. Voilà ba vidéo nyonso wana otomonaki ezo circuler na ba média na biso congolaise et outi na kati ya téléphone ya pasteur Moïse Mbie selo ba dire ya la police ya mboka na biso le ba monaki vidéo nano tomonaki ya liboso ezalaki ya mwana na biso Eliana. Vidéo ya Eliane, mbala moko tomonaki Eliane ya réagir na Instagram na ye alobi ça doit être que pasteur Moïse Mbie parce que atindelaki pasteur Moïse Mbie vidéo. Donc pasteur Moïse Mbie est la seule personne à qui elle avait envoyé cette vidéo là. Alobaki bongo na Instagram na ye. Et puis ça n'a pas traîné, tout le monde va vidéo mususu ya mitakala ba te komi ko bima. Mais l'air Mutakala il y a attaché de presse il y a Moïse Mbie Bimi Mirei tomoni mbala moko pasteur Moïse Mbie a réagi atindi bato bakangela ye Jérémie et ba misusu wana nyoso boyebi histoire l'air bakangi Jérémie toye komona ke police et ko présenter biso Jérémie na l'autre là je ne sais pas il paraît ba benga na une église ya Moïse Mbie c'est là la police parce que aiba ki mbongo ya mabonza to koma kuna mbongo ya mabonza moto koma na mbongo ya mabonza na ndenge nini yo za soki basiste soki je ne sais pas quoi là okoma na mbongo ya mabonza ndeni ba benga na kana église pona mbongo ya mabonza ba présenter ye biso nzela moko na Jérémie oyo bato nyonso bayebi azali basiste ya Moïse Mbie. Voilà. Ba présenter biso bana mibali wana o bazalaka tout autour ya pasteur Moïse Mbie bato batalaka ba life ya Moïse Mbie na église soki azoteya bamonaka Jérémie mutu nyonso ayebi Jérémie comme mutu azalaka pembeni ya pasteur Moïse Mbie pasteur chantre. Police est présenté biso ye balobi c'est lui qui diffusait ba vidéo nyonso ya mitakala tozo mona na communauté na biso. Et puis ce qui est grave batsukeli wana te balobi ezalaki ba vidéo na yete ezalaki ba vidéo ya Jérémie te basiste ya groupe ya orchestre ya pasteur Moïse Mbie. Donc ezalaki ba vidéo na yete police mtoyebisi biso ba vidéo wana euti na kati ya téléphone ya pasteur ye moko Moïse Mbie. C'est là où il y a mon problème maintenant. Je voulais savoir comment ça peut arriver. Comment ça peut arriver que ba vidéo ya mitakala et puis ya bandimi na ye. Bon baza proche na ye et se retrouver na téléphone ya pasteur. Dans des pays vraiment organisés oyo balandelaka penza justice, lui aussi pouvait être arrêté. Juste pour na ba vidéo wana ya mitakala ya basi oyo baza na kati église na ye. La fille Mireille tomonaki na nzembo na ye o asalaka na ngonga tomonaki fi wana
azalaki baaffichaki ye trop na kati ya video wana. Après toye komona ye oyo baaffiché donc actrice principale c'était la fille Eliane pardon. Lelo na kati ya telefone ya même pasteur wana pasteur azaka chantre te kofi te fali te héritier pété wera pété pasteur oyo aza censé kozala exemplaire na kati ya communauté oyo ateyaka moralité na kati ya communauté oyo ateyaka kibonzambe na kati ya communauté na telefone na ye nde bandimi oyo bakendeki koluka nzambe na kati église se retrouver mitakala baza na bilamba te baya mitakala epi baza bana mibali pe te bana basi se retrouver na telefone ya pasteur na bapays vraiment organisé il fallait bakanga pasteur wana Moïse Mbi. Mais c'est pas grave. Et pas biso bakangi était parce que azali pasteur, azana mbongo. Ok, ko influencer mutu nyonso, azana ba relation, ok benga. Mais maintenant ma question est que comment bato bazo lobaka Eliane azokosa au moment où police yango moko e confirmer biso ke ba vidéo nyonso ya mitakala otomonaki e utaki na téléphone ya pasteur Moïse Mbi. De ba vidéo nyonso tomonaki ya mitakala oyo ezotambola na média ya communauté e utaki na téléphone ya pasteur Moïse Mbi. Oyo aza pasteur ya basi yango. De pasteur na bango. Mitakala na bango se retrouve na kati ya téléphone na ye. Na yebi susu preuve nini bato bazoluka epa ya Eliane. Parce que mutakala Eliane se retrouve na téléphone ya pasteur ndeni. Et puis toyebi bien Eliane azate ke azalaka musika na pasteur. Aza mutu oyo azalaka pembeni ya pasteur. Et puis alobi pasteur wana asabizaki na ye. Bozo senga Eliane ba preuve que pasteur a abizaki na ye. Or, avant Eliane abimisa ba preuve. Ba preuve mi bimeli yango moko. Sans que Eliane a l'accent. Ba preuve bimi yango moko na téléphone ya ce même pasteur. Na ebite so bolinga ba preuve nde nini. Oye komi mutema mabe. Oye za mutema mabe. Soki mutakala Eliane bimaki na kati ya téléphone ya Eliane ye moko. On allait dire OK Eliane on attend des preuves. Mutakala Eliane écoute ebimi na téléphone ya pasteur oyo Eliane azali ko accuser na ba viol qui a violé qui. Siko mutakala Eliane euti na kati ya téléphone ya même pasteur wana. Et c'est pas Eliane muto abimisi yango. Pasteur ye moko a confirmé, ye moko akende ko funda ba basiste na ye, bato ba simbela ke téléphone le razoteya. Pasteur akio funda bango alobi ndenge ba vidéo ya mitakala ezobima boye bo arrêter nga tel. Ba arrêter bango. Pasteur alobi fo ezala bango nde ba publier ba mitakala wana. Parce que téléphone na nga pasteur Jérémie muto a garda kango soki nazoteya. Et puis soki eza pan ye muto a repara kango. Donc ba vidéo donc soki to lobby soki totali bien c'est que pasteur a avoué que ba mitakala wana euti na téléphone na ye. Maintenant azobanga ba continuer ko bimisango parce que eza na batu misusu basi misusu baza marié tout ça baza pe kuna na kati. Donc il faut arrêter cette hémorragie là de pasteur. Ba Jérémie pe batu balobite. Donc ça peut être ba Jérémie to batu misusu mais pasteur a avoué ye moko. Alobi mitakala tout obozo mona na ba réseaux sociaux. O euti na téléphone nanga. Ngana fondé lo ono lobate. La police ya mboka na biso représentée par un policier. Oyo afande saki ba Jérémie na senenge momona ki ba condition ba présenta ki bana mibali wana. Ba fande si bango na mabele avec des petits culottes. Ba lobi bango pasteur ba expliquer histoire ndenge na utikoloba. Ke mitakala nyoso to monaki e utaki na téléphone ya pasteur.
et que Jérémy Moutou a gardé le téléphone a passé sur pasteur azotea, to téléphone est tombé en panne. Donc pasteur aza ko supposé qu'il faut ils alaye Moutou aza ko publier ba vidéo ana parce que pasteur andimi que ba vidéo ana uti na kati ya téléphone na ye. Na kati ya ba vidéo ana il y a vidéo de la fille Eliane. Siko ba preuve nini bo luka lisusu. Congolais to amita mabe hein. Toza mite mamabe. Cette petite aza moi na muke par rapport na pasteur Moïse Mbie. Na olobela Eliane kakati mais to réfléchiraka toza mikolo to réfléchiraka nzambe to réfléchiraka pardon nzambe apesa biso intelligence pona ko meka ko développer yango moni pe bato ba développer le to comme sur na ba téléphone parce que bato moko boye ba mi metaki au travail pona ko développer comment bato ba okiko ko dialoguer sans que ba se voir tout comment bato ba communiquer donc to tika kamitu na biso evanda kana c'était to lukaka to développaka makambo par rapport à intelligence on zamba pesa biso et ça très capital et ça très important et ça très important bato ba développer ki téléphone nde sali kelelo na osolana bino donc eza pe na bilo mususu to ki pe ko développer ngo ka biso moko par rapport ya ndenge ba présenter les biso yango to amikolo to longola kana no ba sentiment moko na ki fanatisme na contre pasteur Moïse Mbie te na yoka ba musique na ye ayemba bien mama te ane na zwa chance ya koyoka ngo te me ba nzembo na ye na yokaka. Donc pasteur Moïse Mbie atindi ba policier ba kanga ba Jérémy parce que ba vidéo ezo circuler na ba réseaux sociaux ya communauté na biso. Je vais me répéter hein. Ezo circuler na communauté na média ya communauté na biso e uti na kati ya téléphone na ye pasteur. Pasteur o aza censé kozala modèle. Mitakala ya bato e uti na téléphone na ye po asalaka nango nini azwaki yango ndenge nini. Ba démarche oyo asalaki po azwa ba téléphone wana. Ifalaki ba kanga ye po ba yoka ye ba tuna ye démarche nini asalaki que ye pasteur a se retrouver na mitakala ya bato bazalaka tout autour na ye bana basi. Et puis Eliane a compris. Eliane a fait vidéo n'ende bima écoute yali boso c'était pour intimider la petite. Vidéo n'ende bima ki yali boso. Pasteur pe andimi que téléphone ane za ya ye place ba vidéo ane outil. Mais c'est que je n'arrive pas à comprendre que biso ba congolais. Tous en a qui fanatisme makasi et surtout ceux qui ezali mwana mwasi nde ba sala mabe. Peigner le mututu a finga qui est jusqu'à ce que boye comme on a preuve à l'appui à la kisi ba vidéo mobile na beta qui est. Et ça na bilo mususu surtout bilo kwa nzambe faut faire attention. Okoluka preuve te nzamba kotie la bino en boye likolo ya mesa. Preuve Eliane otozoluka parce que Moïse Mbie ce que moi j'ai remarqué par rapport à la vidéo na ba dire ya policier wana on va présenter ki biso ba Jérémy. J'ai compris une chose, c'est comme si Moïse Mbie okoki koka alobaki yango pe moko boko luka ba photo nanga besoin ngote. On n'a pas toza besoin ba photo te. On n'a pas besoin de ça parce que ba dire ya police par rapport à ba vidéo oyondimi. Moi ça naza convaincu que la fille là ne ment pas. Et puis ba mantaka pe pona mutu moko boye ozalaka musika na ye bomonana te o tokuta na ikambala moko boye na concert na ende asalinga boye. Wana bato wolo balakisa biso ba preuve. Quelle preuve que vous voulez au moment où nudité à moi na ezalaki na téléphone ya pasteur et puis pasteur andimi yango akangisi bato ezate ke bazo kosa yé moko akangisi bango la police congolaise est présentée biso cet effet là de deux la fille bobande comme on a parce que côté na Instagram na tout le temps azaki ko poster ba photo azana pasteur Moïse Mbie partout preuve penza oyo à l'appui na nzembo ya ye oyo Moïse Mbie alatisi mwana wana voile boyebi ba fille combien baza na Bethel ba vrai chéri bomoni ba Mireille ba bimi ba grande fille obo kepe ko jouer rôle wana ya ye oyo. Mais pourquoi atiaki fille wana? C'est parmi des preuves hein nazo c'est kako expliquer parmi des preuves selon nga
parmi ba preuve ozolakisa biso ke il y avait quelque chose entre les deux. Ndeko botika koloba bo bakomo botika koloba bongo. Moninga penza a subir ba biloko ndenge na pe boza boloko bo saboter ki bo mwasi na ye na koloba ke ba preuve ezate ba preuve. Vous voulez quelle preuve? Na suka bosi bo lobi makambo ya preuve. Nzamba ye ko sala ke même pasteur wana aye ko bimisa ba Jérémie ke bango nde batu bazo bimisa ba photo wana na ba video wana na kati ebimaki na kati ya telefone na ye na kati ya telefone ya Jérémie te na kati ya telefone ya pasteur moko andimi yango obi nzambe basakana nete nzambe azaka pire vie ya mutu te basala ne pe likopa te. Donc ponanga preuve ya kolega wana eza te surtout oyo asuka ya ba Jérémie wana elakisi ke c'est le pasteur nde abandaki kosala makambo oyo mwana wana alobi ya kowangana eza te telema ke aluka alobaki moko alobi bokoluka ba video nanga bozwa yango te bien sûr on n'a pas besoin eza biloko mosusu ba fait kaka ezo permettre bino kutu boluka esu ba preuve te parce que neti oyo preuve oyo ebimi oyo ya ba video ye moko so nzambe alingi abimisa libanda abimisa oyo ata akobimisa yo tozi kutu preuve pas la fite mais ye moko akangisi bato bazalaka proche na ye azo accuser bango na ko publier ba video eza na kati ya telefone na ye na kati ya ba video wana video ya la fille eza na kati Eliane na proche na ye soki attaché de presse na ye soki de sexe Mireille ebimi na kati ya telefone ya même pasteur wana. Quelle preuve que vous voulez encore mes amis? Preuve ni nango bolingi koleka o wana nzambe mutu abimisi kutu o wana Eliane kutu ti parce que Eliane a déjà na assez à saisir déjà l'état assez à saisir déjà parquet azé sous na droit obimisa vidéo te parce que ce qui abimisi vidéo a ko perdre raison na ye surtout ya vidéo na ye obabimisa ki wana asa déjà entouré na ba avocat akoki soko bimisa vidéo te mes amis ne vous trompez pas bozelango trop akoki bimisa sous vidéo moko te ako perdre ba raison na ye l'air ya confrontation nde bakolakisa Moïse ba vidéo wana totanga biso nyonso ko omoni leba bando sana no oya bimisi soki ezalaki kaka kosuka nano na kati ya internet ça allait être autrement nde tongi to bato ozozela ti lelo wapi ba vidéo parce que internet bozosala yango na kati ya YouTube mais l'air ka Moïse mbi bezole ka bato ya soki ya Moïse c'est le ka vidéo ya Eliane ebimaki Eliane alobaki directement vidéo oyo ebimi oyo ebimi na pesa yango mutu moko kombo na ye pasteur Moïse mbi soki ebimi seke ye mutu abimisi yango pasteur ozobosana ke naza na ba video no 3 ou 4 mbala moko amonaki mikolo ba conseiller akena ngo na justice bande konanga problème esi comme na justice ne vous attendez pas que Eliane akobimisa sous vidéo non la confrontation na pasteur nde bakolakisa ba video wana ekobima lisusu te ndenge asi à saisir parquet akoki kobimisa sous ba video te mais tellement que nzambe aza bolingo tellement que nzambe soki azosala eloko akendaka nango tina suka ti akomema ti contre mur tomoni ndenge nzambe amemi pasteur na biso Moïse Mbie contre mur bozwa yango scandale ya soki ndenge nini te aza mutu ça peut arriver ne cherchez pas à le défendre ne sais pas comment il faut tout bela senga pardon. Et puis, ako continue na ye na mission na ye. Aza passer la liboso akoya te. Tellement que nzambe si amona ki na kote wana Eliane, te masi akei na asi azuba avocat ba ko permettre lisusu te. Ba mona ki na conférence de presse, avocat na loba ki nous avons de preuves. Mais ba koki ko ulakisa ngo sur na télévision te. Parce que comme lokola ba perdre d'abord, ba perdre raison na bango. Oyo eza parmi babiloko bafundeli pasteur et akobimisa video ya mutakala ya mwana jeune fille à 20 ans oyo azana on avenir ne mobimba liboso na ye abali penanti bako perdre raison wana do bako kiko bimisa su
Video ya pasteur te. Tozala mikolo ko. To réfléchir. Akoki obimise sous video te. Nzambe telema Monique côté wana Eliane. Eloko ese obima te. Nzambe ayeko bimi ye moko akangisi bato oyo ba travail zaka tout autour na ye. Ba Jérémie. Alobi ba video nyonso bo mona ezo circuler. E uti na téléphone na nga. Bolingi su Nzambe alakisa bino comment. Nzambe alobaka par rapport. Ya ba biloko bozo mona oyo ebimi oyo Nzambe soki mutu penza oyo a meditaka omona keke Nzambe mutu abimisi yango libanda po to ngete oyeba version ti bato bele bando kanise Eliana mutu azo bimisa ba video wana pona bando boka bato bazoloba lere ya faux past ya faux Moïse Mbi ebimaki bato bele Eliana bimisa babando kanisa ye mutu bimisa or ezaki ete ezaki bato baza tout autour ya pasteur c'est le pasteur Nzambe alingaki to yeba version wana obike Nzambe soki akomi ko lâcher mutu soki alingi mutu atubela akosala kaka eloko moko na vie na yo ti okosenga pardon pasteur Moïse Mbi azali ko endurcir cœur na ye parce que aza orgueilleux azobatela pe ki personnalité na ye parce que tout au centre ya vie na ye eza Nzambe te parce que muto on a tout au centre ya vie na ye soki eza Nzambe si tu es homme de Dieu osenga pardon mais telema ye azomona ba fanatique akomi na bango bandimi o bapesaka mabonza na ba 1/10 ba tout ça alingi ko perdre eloko wana te andimi a perdre même Nzambe mais a garder personnalité na ye or Nzambe soki asi alobi okotubela ata soki na ebisi bino bandeko bokanga journée ya lelo le 2 février 2020 dimanche ata soki atubeli te na problème ya Eliane po basi basali arrangement tout et tout na bato parce que ayebani parce que ni na biso toyebi ba jugement na biso ndenge etambolaka ya mboka na biso et que za la lelo ba épargner ye bino ba fanatique bozolo ba tono eza yete za bwebona eti esili pe ndenge makambo nyonso esila makambo ebele esila bato balala na kino wana eyoka ma place te jugement kutu ya musée akufa na kati ya bureau na ye tomona jugement te bongo ya Eliane nde bakosala yango jugement non mais Moïse Mbi ayeba ke Nzambe aza na besoin na ye tôt ou tard bokanga date lelo ata oyo Eliane eleki soki a continuer kaka abima libanda peut-être eza avertissement oyo Eliane toyebi te mais un jour soki a continuer kaka ya kofandisa mabe apesi yango place na canapé na ye parce que ba video wana na ndimi te ki video na nyonso ya mitakala e uti na lola na ndimi na ngate na ndimi te parce que ba fi wana ba oki pasi ba sambwe na ndimi te ki ba video na bango e uti na lola e yaki kosala nini na telefone ya musali ya Nzambe do Nzambe wana lingaki to yeba version oyo ke ba telefone ba video wana nyonso ya mitakala oto uti komona na mois passé et uti nyonso na telefone ya pasteur Moïse Mbi même Nzambe wana akobimisa eloko mususu ekobimisa siko ye libanda peut-être eza avertissement ce qui peut alingi Nzambe abimisa libanda te a changer complètement puis asenga pardon asenga église ya Nzambe pardon parce que Nzambe basakana na ete on joue pas avec Dieu bakoki ko akite ye toza un problème te eza pe mbala liboso te na ville na biso tomona makambo ebele na mboka na biso wana sai ba akita yete kofi akota na prison abima te bato ebele Kabila musée akufa ba jija ti lelo te mutu te bako akite ye y a pas de souci mais ayeba ke yaza lokola ba wera te yaza ba kofi te ye atelemaka na kombo ya Nzambe donc jugement na ye okozala ndenge moko na ya sai te pa Nzambe parce que ye kombo ya munoko kombo ya Nzambe ezaka na munoko na ye bato bayaka koyoka liloba Nzambe oyo ezobima na kati ya munoko ne donc ye Nzambe utilizaka ye si on peut dire ça autrement toko le bango bongo ye Nzambe utilizaka ye donc présence à Saint-Esprit efanda na nzoto na ye akeba basakana na Nzambe te toko tika biso na moni bato bandi ofinga déjà Eliane ba preuve za wapi. Ou puis que moi je me pose la question, toi sérieux?
Pasteur atindi ba policier ba bimi. Police ya biso ya Congo. Ba bimi na télévision na ba écran na biso na ba YouTube na biso. Ba lobi tala batu yango bangoyo. Kombo na Jérémy, basiste ya orchestre ya Pasteur Moïse Mbie. Soki Moïse azoteya, ye mutu asimbaka ba telefone na ye. Ye mutu areparaka ba telefone na ye. Lelo, ba video nyonso bozo mona na ezo tambola na ba ezo circuler na ba media en ligne. Euti na telefone ya Pasteur Moïse Mbie. Mutu apibli yango basiste na Jérémy. Nazo mituna ba preuve bino bo luka. Na ebi yango ti. Nzambe aloba bon, se bo comprendre maloba nzambe te, se bo comprendre elobeli nzambe te eza paz. Parce que nzambe abimisi ye na poisa. Ba video wana esalaka nini na telefone na ye. Ba video biso to komona wana. Ba video nyonso ya Mireille, o azalaka pembene tout le temps. Soki azo sambela tala maboko likolo. Au bondela nzambe au crier. Video na ye ya mutakala za ko se masturber na toilette. Na salle de bain azo se masturber atindeli yango pasteur. Ekomaki na maboko ya pasteur ndeni. Eliane pe na douche na ye na bango. Azako ko sala bisala sala atindi yango papa pasteur. Pasteur pe andimi ke ba video wana euti na telefone na ye. Et puis bino kaka pona ki fanatisme bozon di makati. Bolobi eza yete. Y'a pas de souci. Bolingi preuve. Eza bilo comme ça na preuve te hein. Yo moka otali bolobi oyo yango yo. Eza ko tona besoin ya juge te. Même ba juge yango histoire onenge ba yebi yango. So penza bazala penza honnête na mboka na biso. Moïse Mbie face à la prison. Kana ba vidéo ya bana basi wana. Lui qui censé être modèle. Ba vidéo wana eko sa nini na téléphone na ye. Vidéo ya la fille oh bino bozo wanga na kia yebi ete akoseli makambo. Vidéo na ye ya mutakala. Et se retrouver na téléphone ya Pasteur Moïse Mbie ndeni. Azalaka pe musika na pasteur te. Kota na bokota na Instagram ne bo mona ba photo ebele akanga na église azaka pembeni ya pasteur. Pasteur abimisa ye actrice principale na nzembo ya ye oyo bino tout bo mona nzembo wana etalama ba 10 millions de vies. Mais bo luka ka preuve congolais mtama be to tika mtama be bandeko. To bongo la mitema to changer to tika ki fanatisme. Nzambe atambola kala ba sentimental te. Nzambe atambola kana bato basala mloko sentimental te. Nzambe alingi vérité makasi, nzambe alingaka. Atambola kana bato masumu te. Soki osu mutu lokwa Moïse Mbie alobi video nange ko bimate parce que ayebi ndenge asala batindela ye kaka ye atindela mutu te. Donc emona ni ke azuela penza omoni lisumu ekobo. Azuela yango penza kwemoko na canapé na ye. Donc ekobo penza evanda lisumu ezwa place evanda na kati ya ndako ne. Mais azobosanelo moko nzambe. Lobo tanga kombo na ite. Kandinga telema na chere wana ko teya na kombo nzambe. Oh nzambe pese ses avertissements. Il doit demander pardon puis se convertir ya solo. Ou bien ko zongela nzambe soki abande komona eloko wana ezali sumu te nzambe abimisi libanda. Akeba. Nzambe basakana na ete. Oyo Eliane okyo leka nango. Tomono makambo ebele ya makasi eleka na mboka na biso. Nzambe azwa lokomo. Mais ye abosa na eloko moko te. Ye pasteur Moïse Mbie abosa na eloko moko te aza musali ya nzambe. Bao misusu na tamuso ekenda ke nango. O bakoseli ebo na boyeke nango. Mais azobosa na ye aza musali ya nzambe. Ye atanga akombo na nzambe. Po na munoko na ezaka Dieu m'a dit, Dieu me dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu a dit ceci, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc atanga akombo ya nzambe akeba aza lokola ba saiti. Akeba. Abongola mutema ya solo. Eza bien pona lokumu ya nzambe. Eza bien makasi pona lokumu ya nzambe. Ba preuve bozozela nzambe asi abimiseli biso ba preuve. Kaka mutakala mwana na kati ya telefone ya Moïse Mbie eza moko na ba cause makasi. Bandeko nanga nayebi ba procès ya ba catholique total yango biso nyonso na ba télévision. Mutu aza na 60 ans.
mais alobi ba viola ki ye et pas ba sango ba bande ko violer ye na poto wa ba sango bande violer aza na 8 ans na 10 ans na internat na 15 ans boy bisanga ba preuve tangible ezalaki non ba témoignage ya bato ba témoignage ka ya bato ba sanctionna ba sango wana ba futa ba amende ba kanga bango ba msu baza na ba prison lelo ba bande violer oza na 15 ans okomi na 60 to mona ngo na ba télévision awa okomi na ba 60 ans ki ofunda ba sango wana ba futa bango ba dédommage bango bandeko ba preuve tangible ezalaki te tangible pardon ezalaki te eza biloko mosusu kaka leka lete ezosambisa omonake non oyo eza boye mpo na mwana wana nga na omona ondire nazomona ondire te naza déjà convaincu ke papa wana abande koabize na mwana wana par rapport na badire na bango na ye na kote na ye na makambo mwana wana azoloba na Instagram ya mwana wana makambo nyonso ekoma na ba YouTube bandeko makambo nyonso ekoma na ba media moto okoki kosala mutu mosusu makambo ka boye te bafoto eza bino bokanisa kozala pembeni na Moïse Mbi eza lipa na nguba te il faut penser au piclete hein mwana wana se retrouve kuna ndeni na 20 ans na 17 ans se retrouve pembeni na Moïse ndeni c'est qu'il y a quelque chose basango ba dédommage bato ba viola baza na 15 ans bana basi wana bakomi na ba 60 ans na bana mibali na ba 60 ans ba msusu ba 50 ans basango bakomi na ba 80 mais babimisa dossier wana est-ce que ba preuve tangente ba preuve boye ya maboko ezalaki non par rapport na ba témoignage ya bato par rapport na ba effet ba témoignage mais bozo linga mutu moko tazolinga oyoka mwana wana mutu moko te azolinga oyoka la fille bokoma kutu kofinga bokoti et puis bana basi pe bazo se permettre kofinga moninga na bango mwasi akoseli passer likambo akoseli passer makambo bandeko nzambe aza vrai juge bofinga boloba mais moi je suis convaincu que la fille ne ment pas on peut peut-être exagérer na badire mususu mais azokosa te nzambe alola abatela biso toyebaka vérité ya nzambe yaka malembe na escalier et surtout que le pasteur atanga akombo ya nzambe parce que olingo tika te aliaka wana babonze ezali wana ba indize eza wana atika te akokontinue kaka koteya mais soki azoteya kaka ase repentir te akutana na nzambe bokotuna tokozongisaka bavideo oyo parce que nzambe abimisi biso alakisi biso me tondimi te ekoya mosusu bondima seki ezalaki ya solo makambo Eliane nzambe bakosaka na ete bakosaka na nzambe te et puis bakomisaka nzambe pire vie te merci beaucoup natiki bino